santué, yozamo santué, yozamo santué, yozamo santué, okokani na mutote, Yahweh, yobongana bonzambe, Yahweh, chantez avec moi. Encore plus fort. Shalom. Shalom, shalom, libota na Nzambe. Shalom, shalom, Nzambe apambola bino. Shalom na bandeko si bakoti. Nzambe apambola bino. Programme na biso ezo banda kala mingi te. Esiko ozwami se préparer. Vanda bien, zwa Bible na yo. Mai na yo na ebite nino kozwa pembeni me makanisi na yo epai na nkolo paske Nzambe wana za malamu apesi biso susu journée kitoko pe journée malamu. Programme na biso ezobanda na kosenga na yo ndeko o partager message. Partager Nzambe apambola bandeko nyonso bakoti sikoyo partager message eza pona lokumu na Nzambe paske Nzambe akoyeba na kopambola yo. Avant tout na lobaka d'habitude tokobanda na prière et si ko zali pe bondela et que grâce na Nzambe za likolo na yo. Amen. Seigneur topesi yo merci pour Nzambe totiki boma ona maboko na yo. Molimo mosantu kamba biso de début jusqu'à la fin na kombo na Yesu Masia. Ya moineza la mosika na biso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé kola pambola yo Nzamba pambola bandeko bazolanda biso na pokwa na lelo. Jésus-Christ c'est notre médecin. Programme na biso et bandi. Et si que zwami yo yeba na ko partager message pour na bandeko mususu ona no bakotite et kozala lipamboli makasi pour na yo moko parce que tango zo partager ozo sala paix évangélisation et que batu mususu bakoko bika na nzela na yo et kozala grâce makasi Nzamba kokitsa na libota na yo parce que ozo sala ngona motema malamu pe ozo sala ke yo moko te ozwa message pe bandeko mususu pe balanda message pe ba pambolama. Nzambe vraiment pambola biso nyonso tokoti na pokwa na lelo kola za na biso pe abakisela biso ya mingi ndenge nalobaki toza na programme na biso Jésus-Christ notre médecin. Na moni bino kala na yoki bino kala Nzamba pambola bino na sepelaka vraiment na présence na bino la ningi vraiment na pambola bandeko mingi parce que musala malamu bozo sala bandeko na biso babi na biso na Facebook bana na Nzambe nyonso na Facebook Nzamba pambola bino bao balandaka mama Sephora bao balandaka apôtre Didoli Kenja chéri nanga bao balandaka basali na Nzambe nyonso bazoleka na Facebook Nzamba pambola bino parce que na komona ke to comprendre vraiment que biso photo kangama na Christain eza mabe ozomona bana Nzambe bazolanda message bazo partager message eza vraiment malamu mingi pe Nzambe akotika ote nazokumisa susu Nzambe parce que bandeko bingo bazokolanda biso tango nyonso tozotindila bango message na nzela na Facebook na message na ba place ebele tozotinda bazo sepela pe bazo pesa Nzambe lokumu même so bana na difficulté komona bazo senga toujours moyen nini na moyen mususu batindila bango batala vraiment eza malamu mingi komona bana Nzambe bazo s'intéresser na makambo ya Nzambe pe bazawa na tout le temps situation na ozo kolukana Nzamba kopesa o solution na kombo na Yesu. Nzamba kokokisa yango au nom de Jésus parce que kaka na ba réseaux sociaux oponi na yo place mususu mabete mingi baza na bango pe azotala ne makama mabe mais yo tango oponi déjà ko landa apôtre du do landa mama Sephora tu es béni oza vraiment béni pe ozolanda kaka te ozo partager message ozo partager pona bandeko mususu vraiment oza vraiment béni yango Nzamba pambola bino makasi mingi apambola bino na kobana toujours kotia bino na ba prière que Nzambe wana lola pe emona bino Nzambe wana mona bino lola efuta bino pe na pamboli Nzambe lisusu lenga ki vraiment na kumisa na pambola bino pona likambo wana na
présence na bino na ndenge bozo capter message na ndenge bozo benga na ndenge bozo kumisa nzambe na ndenge bozo linga message na ndenge bozo zala wana vraiment nzamba kansela bino lole futa bino eza malamu mingi biso totindela bino ba message ke batindela bino ka ba makambo ba makila ba makambo mabe oye kosumu kisayo yango wana nzamba pambola ba mina biso nyonso na Facebook na bolingo bozo lakisa bolembaka te chaque fois totina bino ba message bozo pesa ba merci bozo kumisa nzambe bozo sepela eza malamu mingi kozana ba mia boye ke ba mioka batinda ko otalika image moko muteme baby journée mobimba bongo te tala message opambolami vraiment nzamba pambola lelo to na thème na biso toza na thème na biso lelo ezali veillons sur nos pensées donc to veiller na ba pensée na biso to batela makanisi na biso bien aimé kati na nkolo nga oyo na yaka toujours na ndenge ya message o nzamba pesaka ngai ndenge na lobaka awa Jésus-Christ notre médecin eza message ye pona ebikisa biso eza message eye po conseiller biso eza message eye po consoler biso eza message eye pona longola biso na ba souci donc c'est ça lelo na ye na leçon morale na ye ko longolo peut-être na situation moko ozalaki wana na ye ko sunga yo lisusu ndenge na loba toujours na yaka nanga kaka ko sunga awa ko sunga bato mitema sezoki ko sunga bato balingi bakota na mabe ko sunga bato bazalaki déjà na mabe alors ba bima na mabe wana donc message eza awa yango yo message ozomona ke nzamba pesi biso na programme na biso Jésus-Christ notre médecin yango wana eza pona ko conseiller yo batu mingi bazokumisa nzambe pona ba conseil batu mingi bazokumisa nzambe pona ndenge nzamba zo visiter bango voilà pourquoi lelo susu na ye pona kopesa leçon amen pona kopesa leçon to veiller na ba pensée na biso bien aimé ba pensée na biso eza dangereux ba pensée na biso ekoki ko bongisa yo ekoki pe ko détruire yo makanisi to beta ngona lingala masolo ango penza na kokota ta na lobi pensée mais na lingi pendeza makanisi na yo bien aimé soki eza malamu ke pambola yo mais soki eza mabe eko détruire yo nini okanisaka est-ce que okanisaka malamu to okanisaka mabe ba pensée na yo mema kosala nini ba pensée eza puissant bien aimé makanisi eza na nguya makanisi eza na force makanisi ekoki ko détruire yo ekoki pe ko bongisa yo makanisi ezeloko moko ya motuya makanisi ekomaka avant mutu asala même action makanisi ekomaka déjà na place avant makanisi ebandaka na motema ekoti na ba pensée ebimi soki likanisa malamu tokomona misana soki pe ya mabe tokomona misana bien aimé nalingi oveye na ba pensée na yo nalingi oveye na ba pensée na yo bien aimé toza na mokanda na Luc chapitre 15 verset 11 à 24 na bandeli Luc chapitre 15 verset 11 à 24 Bible ezotesa biso lisolo oyo Hallelujah. Lisolo oyo Bible ezotalisa biso ya bana mibale. Nalingi vraiment olandanga malamu parce que nayebi ke lelo ekosunga pe yo. Lisolo ya bana mibale. Bana
bana o bazaki na bango malamu na kati ya ndako na bango. Bana o bazaki na bango na nyonso na papa na bango azopesa bango bazosepela. Mais loko nini yaki kosalama? Moko na bango changer makanisi ye boti kati na ye nde nazo balelo penser. Makanisi boti kati na ye lobi tenga na minute oyo fona zo bo par na ngai. Akepa ya papa na bango. Aebisi papa na bango pe asengi. Abi papa na minute o nga na lembi. La lingi na zo par na ngai. Wana nyonso ezaki nini ebandi na motema eboti na makanisi avandi a mediter kanisi akeso wana papa na ye. Na ye na zo par na ngai. Pesa ngai bozwi na ngai na kende. Na lembi kovanda na bino na ina za kutu musika na bino pesa par na ngai. Wana ezaki na makanisi. Akanisi a mediter abimisi na maloba nde na biesa la action. Soit au lobby, soit au sali camp. Bien aimé, papa n'est pas du par na yapesi. Mais moi na opesa kendaki. Na mboko akendaki. Ake musika ya ba parents na ye. Nde na bi lelo na ekopesa leçon, na ekopesa cours, na ekopesa leçon. Na ekopesa conseil. Na ekotalisa yo to bondela pona makanisi na yo. Ake ko dépenser. Ake musika ba parents na ye amoni lokola ke ne na zabwe na zuna nga nyonso na ke. Ake a dépenser nyonso. Alléluia. Tango a dépenser nyonso a dépenser mbongo nyonso wana mbongo nyonso eseni esili. Atikali maboko pamba. Eloko nini lekaki akanisaki azupe décision. Atikali maboko pamba mbongo papa na pesa ki ebozu nyonso asali bambiasa bebi seko na makambo ezanga tina. Bandi siko avandi lisusa bandi siko kanisa. Souffrance ekoti na kati na vie ya mwana oyo. Avandi abandi ko kanisa. Ali ata biloko bangulu. Eloko akolie salaki lisusu te. Mais même biloko wana ya bangulu place abandai ko sala. Place azoki musala. Même biloko bangulu kaka po ali yango. Mutu akopesa biloko bangulu wana azalaki te. Mais mwana wana azalaki bien na kati ya ndako na bango. Mais ayaki kotika libota na ye parce que ayaki kokanisa ke place okende kuna ko simba. Mais akomi kuna esimbi te échec total nyonso abebisi a dépenser. Bien aimé kati na nkolo. Na lingi na telisa yo ba décision ni nozozwa na libota na yo. Pensez ni nezokota na kati na motema na o seboti. Eloko nini makanisi na ezokende place nini? Mingi lelo bazo souffrir pona ba décision mabe bazwaka ba penser yelaka bango mabe bazwi ba décision lelo ngai faut kaka na divorcer o divorcer lelo siko okomi ko souffrir ngai faut na longa pa ba parents nanga o longa pa ba parents na lelo komi ko souffrir penser ni ne komela kayo liboso nini makanisi yelaki na kati ya motema. Makanisi eza dangereux et que sala mutu a souffrir soko kanisi mabe mais soko kanisi malamu ke pambola yo. Ba décision ni nozwaki. Ba décision ni nozwaki ya kotika famille na yo. Ya ko violer batu. Ya ko détruire ba famille ya batu. Tala makanisi ya mabe oyo zo mata na kati ya motema na yo. Ezo memayo osala action. Lelo tozo mona batu mingi. Ba famille mingi. Bazo bomana. Nena leçon bien aimé na eko edeo. Soko zaki na makanisi mabe na mutu na yo tika parce que makanisi wana ekotinda ona action. Ekotinda o swato loba. Batu mingi lelo bazo boma. Omona mwasi na mubali. Bafanda ki na bango bien. Omona
problème moko situation moko komili bango moko komo kanisa na mutema na ye abandi ko bota makanisi abandi ko kanisa mwasi ona boma ye mwasi ona boma ye mubali ona boma ye ti ekesala action tozo mona batu mingi omona abomi mwana yo kanisi po muta koma na niveau ko boma mwana bien aimé ozolanda ngai eza makanisi eutaki na ba pensée euti na motema matise na ba pensée après penser ememi asala likambo wana azui décision ko sala likambo moko ya mabe acte moko ya mabe oye sepeli sinzambe te tala pasi ba pensée memaka motu tozomona tomona mobali abomi mwana mobali a violé mwana mobali abomi mama mwasi abomi mobali mais eza ba pensée bina mena kombo na Yesu lelo soko lataki ba pensée mabe soit ba pensée moko diabolique satanique ezokomela yo okoti na programme à Jésus-Christ notre médecin oya biki saka ba maladie nzoto abiki saka ya kati abiki saka partout asa na capacité ya kolongola ba pensée négatif nyonso ana na kombo na Yesu pensée nyonso ezotinda yo osala mabe esprit nyonso ezotinda yo ezokota na makanisi na yo oboma o détruire ba vie ya bato na longondi yango na kombo na Yesu etika yo nom de Jésus etika yo na kombo na Yesu. Alléluia. Tozo kutana na yango ebele mutu mususu libala nezaki nango bien trahison po muta trahir mutu eyaka pe na ba pensée na kati ya mabala oso vandaki wana ozo kanisa mwasi moko ozo imaginer mobali moko ti okolukaka kokutana na ye surtout lelo ba Facebook ba programme ebele ba WhatsApp omona mutu so bandi kotalo bandi ko rêver après nongo zo rêver makanisi zo kende ekokende ti ko sala action yango moyi bato bazoso ba maladi bazoso ba maladi ndenge na ndenge bizo kaka biza pambe pesa ka maladi makasi ekoki ko bomisa yo tala passe ba penser dans ces bébés ba penser ne se comme place moko o ezo détruire yo penser exam puissant makanisi mabe eko sala yo o souffrir makanisi mabe eko sala yo ozala isolé makanisi mabe eko tinda yo na ba kufa makanisi mabe eko tinda yo un jour au monde comme ko regretter penser na yo zokende wapi kaka na divorce penser na zokende wapi kaka détruire ba famille penser na zokende wapi zo tindo zo décision ya nini ke bando telemeli na likambo wana soke zokende ndenga malamu gloire au Seigneur parce que na lingo kanisa lokola nzambe na penser ya malamu tokomona yango pe mais soko zokende ndenga mabelo kwa fils prodige abimisi biloko na ye na kombo na Yesu lelo na zokoloba loba ba penser na ngai oyo ezomema nga place mabe etika ngai place ozali banana kobondela bongo ba penser oyo mabe etika ngai makanisi ya mabe elongwa na famille na ngai makanisi ya kobanga elongwa na libota na ngai au nom de Jésus yeloko mwa ndenge penser za ka dangereux. Ce que vous kanisa mabe, c'est très dangereux que boma mutu, et que lia mutu, et que ça la cause attaque au monde atali pambolité. Bien aimé kakti nankolo, mwana oyo ayaki ko souffrir, tellement souffrance et le cas qui m'acasse. Malgré ce qui ba décision na tiki libota nangai, il y a des gens comme ça, il y a des enfants comme ça, atika famille na akenda quelque part. Abandonner papa na maman, mais si qu'on passe aux autres regretter, otika mwasi na ona bana, o kanisa ka ke passe au kende kuna libala na so na tiki mwasi na ngana bana, nde na keko te bala kuna na oza bien mais ozo regretter, otiki pe mobali na ona bana, o kanisa ke nde na keko te libala kuna na koza bien ozo regretter, otiki emsusu ville ozalaka liboso, okena ville mususu lelo ozo regretter. Otiki musala na yo mais ozaka nango avant okanisa kaka mabe mais lelo emsozo regretter bien aimé kati nankolo mwana oyo fils prodige oyo ayaki ko regretter tango nini ayaki ko regretter tango amonaki souffrance tango amonaki pasi ayaki ko regretter ayesi ko kanisa abandi ko kanisa pour la deuxième fois,
abondela kité agena kité mais nyon sonné zaki ka makanis abandi ko kanisa pour la deuxième fois siko makanisa malamu senini eye bien aimé na pourquoi le tika makanisa malamu ya na vie na yo na kombo na Yesu abandi ko comparer vie na ye avant na vie na ye ya lelo abandi ko comparer ndenge azalaki malamu na ndenge lelo akomi eloko etindaki ezaki makanisi elongolaki ye na kati ya ndako akanisaki kakozala bien nzoka esimbaki te ntango ake kuna nde na ide azosouffrir mbongo esili abandi kosala azosouffrir abandi kokengela bangulu azosouffrir azolinga ta nalia ta babiloko ata ya bangulu me moto akopesa azalaki te abandi sikoyo kokanisa azalaki makasi na makanisi abandi kokanisa alobi na kosuka apa abandi kokompare vi na ye nde nalobaki avant na ya lelo bien aimé comparer vie na yo oyo ezalaki lobi na ya lelo peut-être mpe ndenge oza wana avant ozalaki na vie de prière avant ozalaki na nzambe avant bandeki kobondela avant bandeki kogene avant ozalaki ko ami de Dieu mais sikoyo oza wapi makanisi na yo emso lokola okomi na poto otiki nzambe emso lokola ozwi opambolami otiki nzambe emso lokola baporte nefungwami otiki nzambe liboso ozalaki nani mama mokambi papa mokambi pasteur apôtre mosali na nzambe mwana na nzambe sikoyo oza wapi bien eza prophétie mpo na yo moyembi sikoyo oza wapi peut-être otiki vie de prière yango basouffrance ekoti na libota na yo peut-être otiki vie de prière otiki nzambe omoni ke nakoki na nyonso ngai moko yango kolele ekoti na libota na yo peut-être otiki nzambe yango malheur ekoti na famille na yo peut-être otiki nzambe yango bandoto mabe ekomi yango envoûtement ekoti na libota na yo na nzoto noso sentir susu malamu te oza wapi pense ne memaki yo wapi bien aimé na pokwa na lelo na lingi na yebisa yo zongela nzambe zongela nzambe zongela nzambe na yo mwana oyo akomparaki vi na ye banda kokompare vi na yo moko soki eza malamu gloire osenende na ba mais soki bapense na yo ememaki yo na badécision ya mabe bien aimé zonga soki meme bapense na yo ememaki yo na décision ya kofinga bato ya kodétruire bafoye ya bato ya kodétruire bavie ya bato sengela ngo bolimbisi parce que na bamboka tozali bato baza baspécialiste ya kofinga bato baza makasi na ya kokosela bato makambo soki bapense na bande kotindo na bakote wana osala bamakambo moko mabe tika lelo sengama wana nzambe nzambe wana za awa miséricorde na nzambe ezali bapense no peut-être ememaki okana na kolongola bazemi sengelango mawa na nzambe bien-aimé zonga epai na nzambe na yo tala vie na yo na ye kopesa conseil lelo leçon morale tala vie na yo tala vie na yo ndenge ekomi lelo bible elobi mwana oyo abandi kokanisa na ndako ya papa na ngai nazalaki boye te nazalaki bien eloko nini ekomeli ngai bible elobi bien-aimé tokotanga na baki déjà Luc chapitre 15 du 11 à 24 baoyo bazokoma bible elobi azongaki lisusu na bapense na ye aye lisusu kokanisa amizongi kati na ye ntango nini amizongaki ntango amonaki souffrance abandi kokompare vie azalaki nango na vie akomi nango bien-aimé esengeli kokanisaka eloko wana azongi lisusu na bapense na ye azongi lisusu na makanisi na ye mpe alobi combien d'ouvriers chez mon père ont des pains en abondance et moi ici je meurs de faim. Tango azongaki abandi kokanisa ba o bazosana ndako papa na ye ke bazakutu na biloko akolia menga place naza nazo ko souffrir nazo lela nazo zangelo akolia nazo kapasi tika ngai na kotelema na kozonga epai na papa nanga pe na koyebisa ye kozwanga lisusu lokola mwana te mais zwanga lokola mosali
parce que vie o nazo ko kangote. Bien mais place non mi kotis. Place nini esi o mi kotisi. Makanisi na o ememi o place nini. Makanisi na o ememi o place nini. Place nini o mi kotisi. Libala nini o mi kotisi. Ba décision zo wana est-ce que nzamba sepela na yango? Mwana o poazonga ba pesa ki conseil te. Mwana o poazonga ba beta ki fimbu te. Mais mwana o poazonga fils prodige o poazonga ba sambela ki pona yete. Kaka makanisi na ye wana o azwaka wana ba décision wana azwaka. Ye moko susu aeko zonga susu ndenge bibelobi amizongi li susu. Amizongi kati na ye moko. Amizongi kati na ye moko. Aeko mona kete. Basali ya papa na ngai baza malamu. Me nga lelo soki nazo souffrir eza forti na nga. Fona telema na zonga. Na zongela bolamu. Na zongela papa na nga. Na zongela zambe na nga. Bien na memi zonga kati na yo. Monake na maboko ya nzambo zaki malamu. Monake emsu na libala no na famille no zaki malamu. Monake pai na ba parents na ozaki malamu. Monake pai na mwasi na ozaki malamu. E pai na mobali na na famille na liboso bozaki na bino malamu. Tonga lisusu libota na yo. Tonga lisusu famille na yo. Alobi na zoko zonga. Ba décision o nazwaki na kokipe ko changer yango. Bena me ba décision o yo ziwana o kokipe ko changer yango. Ba pensée wana ezoyela o ya mabe wana ya kokende ko boma batu okoki ko changer ngo parce que pensée wana eza diabolique satanique et pour na ko détruire vie na yo ozolanda ngai peut-être message eza pour na mutu moko oza na pembeni ya ko boma mutu ya ko tila mutu poison ya ko détruire vie ya mutu moko tika eza ba pensée mabe que tino na décision mabe parce que ba pensée eza très dangereux et que luka yo moko pokufa tala mwana oyo azalaki isolé azalaki musika ya ba parents na ye nyose silaki akoma iko souffrir pona nini parce que décision zo kezaki ya mabe décision nini ozwi so que ça décision mabe tika mais lelo na poko na lelo zo décision ya kotelema ya kolanda nzambe zo décision ya vie de prière zo décision ya kotonga libala na yo ya kotonga ndaku na yo ya ko bongisa ya ko pesa éducation ya bana na yo ya malamu. Yango na lingi na biso bien aimé na pokwa na lelo na yebi ke nzambe aza kati na biso nzambe aza kati na yo longola ba décision ya mabe zongela vie de prière zongela nzambe comparer vie na yo mona wa lobi na kokite na ko vivre susu vie ya boete esengeli na zonge pa na papa na ngai esengeli na zongela famille na ngai na zongela mwasi na ngai bien aimé même ne na baki trahison boza na kati ya ndako ya libala ozo trahir moninga makanisi na yo ezokende déjà place wana eko détruire yo moko muto ko souffrir parce que penser est comme avant tango yo zo kanisa makanisi zo koma déjà mais ce que ça penser mabe eko détruire yo moko kaka. Mwana oyo ye moko mta souffra ki papa na été ni ndeko na été mais ye moko mta mona ki passe frère na ya souffra ki te mais azongi ye moko alobi fona tika vie oyo est-ce que lelo ko bana tika vie oyo okoko longa ba pensée négative ba pensée de so mabe wana ozanango okoma ko kanisa lokola nzambe na eko aider yo tika makanisa mabe ekotino zo ba décision mabe. Ba décision na mabe eko memo na kufa eko détruire famille na yo eko détruire yo moko eko détruire santé na yo eko détruire musala na yo eko détruire vie na yo to veille na ba pensée na biso eza puissant eko memela o lipamboli eko ko changer vie no kaka na makanisi nini ozo kanisa Bible lobi na Marc chapitre 5 verset 28, il y avait une femme. Moi si ola kanisa ki malamu. Lokola mwana oto oti komona
suka suka ayaki kozongela makanisa malamu abina kotelema na okende pa na papa nanga yango nazoba nozonga na mukanda na Mark mwasi opa kanisa ki malamu akomaki na penser lokola nzambe lokola mwana oyo ayaki kokanisa pe na dernière minute abina zonga tanga zongaki basalaki fete haleluya mwasi opa kanisa ki malamu yepe lola pe sepelaki na ye esalelaki fete Bible lobi mwasi oyo azaki malade 12 ans ya kotanga makila eloko nini elekaki na vie na ye liboso abandaki kokende pai na bamedecin bapense na ye ezalaki wana mais un jour cette femme aye kovanda Bible lobi akanisi kati na ye ke soki nakei kokutana na Jésus na simbi ata songe elamba na ye nakobikisama akanisaki makanisi na ye ekomaki avant action akanisaki lokola nzambe Bible lobi azalaki kokanisa pe aye moko amilobeli kati na ye donc azalaki kokanisa soki nakei na simbi elamba ya Yesu nakobikisama Bible lobi teke azaki kokanisa akokufa abandaki kokanisa teke nakobika te soki kosimba te mais Bible lobi azalaki kokanisa soki nakei na simbi elamba ya Yesu nakobikisama azalaki kokanisa malamu azalaki kokanisa positif azalaki kokanisa lokola nzambe yozo kanisa nini Yozo kanisa nini bien aimé pona vie na yo moko. Ozo kanisa ndenge bakokunda yo. Ozo kanisa ndenge libala no ke kufa. Ndeti lelo zalaka na ndako libala no zo kanisa ka kolobi. Libala oyo. Eke kufa kaka. Na ko vivre na ngana libala o malamu te yango zo kanisa. Bien aimé Bible lobi azalak moso abandaki ko kanisa santé. Abandaki ko kanisa kufa te me abandaki ko kanisa o ya malamu. Abingai lelo eza pona bika mais eza pona kufa te soko za malade Jésus-Christ notre médecin aye pona yo lelo eza po bika eza po kufa te lelo eza po bana na yo ba bikisama eza po bana no ba avancer eza po kimi ekota na vie na yo eza po zwa musala kokanisa échec te na ye na leçon morale pona kotal soko kanisa échec te kokanisa malheur te kokanisa pasi te mais kanisa bonheur kanisa ke nyonso kezala bien parce que makanisi na oyo nzamba ko sala nzamba azalaki déjà na kati ya makanisa mwasi oyo azaki maladi tango molai mais alobi lelo soki na kena simbi elamba Yesu na kobika ezaki déjà na makanisi donc makanisi ne komaki déjà parce Yesu azalaki pe amonaki déjà ke soki na simbi na kobika si amonaki yango amonaki kufa te yozo mona place bakokunda yo okoma ko imaginer ndenge ko bakolatisa yo ndenge bana no bakotikala longola makanisi wana ozo imaginer échec na yo ozo imaginer passe na yo ozo imaginer ndenge ko botaka te yango ozo imaginer ngana yeko ebisa okay nzamba ko peso bana nzamba ko peso kimia nzamba ko peso sengo nzamba ko changer vie na yo nzamba ko sekisa yo nzamba ko longola yo mawa na kombo na Yesu banda ko kanisa yango ozo kanisa nini nini ozo kanisa penser nezo mema wapi longola ba pensée négative à partir à lelo banda ko kanisa lokola nzambe parce que nzamba zo kanisira biso makamba malamu ya mabete moso lo biso na ke na simbi na kobika na kokufa te échec ezate kati na ngai koleleza te maweza te meza kaka délivrance eza kimia na kati ya libala na nga eza kimia na santé na nga eza kimia na musala na ngai na yebike na kozwa musala na yebike na kobikisama na yebike na kopambolama na yebike nyonso ko simba parce que Yesu azananga est-ce que mutu moko kokolo babo yoka Bible lobi na Ephésiens chapitre 3 verset 20 pour mona makamu nzamba salaka bien aimé makanisi nde na lobi nzambe asalaka kaka na ba prière te
na ba demande na yo te. Tango ozoko demander ozo senga nzamba sala kana ba demande be nzamba sala ka pe na oto kanisaka. Tango ozo kanisa nzambe pa ko sala. Yango na ngolinga na aider yo na te o lelo ke banda ko kanisa malamu. Longola makanisa mabe, longola makanisa ko violer batu, ya ko boma batu, ya ko boma mubali na yo, ya ko boma mwasi na yo. Jésus-Christ notre médecin a epona ko kangola motema na yo. Yesu wana ko kangola motema na yo. Nzambe asala kaka o biso to senga kate, mais asala kape na oyo biso to kanisaka. Tala makambo nzambe. Yo nongo fanda ki onaka ko kanisa mabe. Mais yango wana kokuta nango ozo kanisa ngo ko komela yo. Nini ozo kanisa longola ba pensée négative nga Jésus-Christ na yaka awa, Jésus-Christ notre médecin yaka awa pona ko sunga. Molimo mo santo sa awa bien aimé. Na ko peso leçon lelo na ko peso leçon. Tika mawa mawa, mon avis, comment na kufa te. Mon avis. Bible lobi. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, tango yozo senga epai na nzambe, yeba ke nzambe ya lola akopesa yo, me tango pezo kanisa, makanisi no wana yango na pe nzamba kosala. Makanisi na yo yango ke tinda nzambe asala. Nzamba sala kaka na ba demande te. Tango yo so senga nzamba ko pesa yo, mais kaka na ba demande te, même makanisi na yo ekoki ko produire yo quelque chose. Tala moso ko tanga makila exemple tozui. Moi si oyo akanisaki namoni pas asambela kite. Balobi ke azalaki ko kanisa. Soki na kei na simbi atelamba na ye ya Yesu na kobika abande ko kanisa mosa abande ko kanisa. Amen. Abande ko kanisa bien aimé. Eza bien ko sambela na pekisi ko sambela te mena lingi na yebiso ke ko kanisa kama bete kanisa ka plutôt malamu po longa. Bible lobi abande ko kanisa nakende pe amilobi katine nakende na simba a bibe zote sabiso ke nzambe asala kaka na ba demande te même na auto kanisaka makanisi c'est très dangereux yango moni mutu soka vanda zo méditer ke ndenge zabwe nazo kende ko yiba na kokota bwe na okende droite akokende ti asali yango nena zabwe nazo kende ko bomba ti asali yango na bito zo mona batu bazo bomana na kati ya ba famille bazo bomana emso mobalo zane na ndako bi makanisi na ete. Moi sozane na ndako makanisi na ete yango na ko pamela makanisi nyonso o ekoti ya mabe na kati ya famille na bino tika bino na kombo na Yesu mwana bozane na ndako boyi makanisi na ete tomoni na France kuna mukwana soki lobi mwana bomi pa mama bomi ndeko na ye tala makanisi ezokota na kati ya bana na biso. Bene me sengali ko telemela yango na kombo na Yesu yango lelo na ye ko telemela yango au nom de Jésus. Oboti mwana me mwana na ko boma wana eza makanisi mabe komela ki eza makanisi ya Satan, eza makanisi ya Nzambe te. Eza makanisi ya Nzambe te. Euti pa na Nzambe te. Parce que Nzambe azala makanisi mabe te pona biso. Azala makanisa malamu ozo kanisa na yango ke komela yo. Bible bi moso abane ko kanisa. Guérison. Malgré na kati nzoto na ye. Tanga la moki na tongo azomona makila. Mais azo kanisa kati na ye ke na kobika, lobiko eza quelque part. Tanga la moki na tongo amoni makila, mais alobi me nazo kanisa. Soki na simbi na kobika. Et lamba Yesu ekobiki sanga makanise toucha ki déjà makanise sala ki plan makanise kenda ki déjà pe makanise simba ki déjà makanise zwa ki déjà guérison makanise koma ki déjà et penser qui positif et koma ki déjà ko penser comme Nzambe makanise na o bien aimé et penser le kola Nzambe po olonga na bitumba po ozo nyoso zoluka na kombo na Yesu. Car Bible zoloba
Nzambe asala kaka na oto kanisaka te, na oto to sengaka te, même na oto kanisaka. Bele metala likambo malamu. Mwasi wa kanisa ki santé. Azwaki yango. Nini ozo kanisa lelo? Kanisa bolamu. Soko zana leloko ya mabe ozaku ko kanisa. Longola yango banda ko kanisa lokola Nzambe. Banda ko linga ko kanisa comme Nzambe. Parce que Nzambe azana yo. Bible sote sabiso na mukanda na Jérémie. Nzambe na biso ye moko na Jérémie 29:11. Azana ba penser à mabe te pona yo nanga. Minde nyo ko vanda ozo kanisa makanisa mabe. Ndio ozo kanisa ozo vanda ozo kanisa échec na yo, o kanisa okobonga te, o kanisa ke eloko moko ke marché te, komo ko ki ko vanda kanisa makanisa oyo. Bible lobi Nzambe azana ba projet ya bonheur pona biso et non ya malheur. Azana ba projet ya bolamu pona biso et non ya mabe. Azana ba projet ya paix pona biso. Azana ba projet ya kimia. Mais yo bando vandaki. Ozo kanisa kanga libota na ngai ko bonga te. Famille na ngai ko simba te. Bana na nga ba okene musika te. Eloko nini ke bonga na famille oyo. Na kozwa nini nango na libota oyo. Esengwezela kate na libota oyo. Nzambe ye moko na lola alobi azana makanisa malamu pona yo. Poni ozo kanisa mabe. Eloko nini ezo mema yo na pensée négative. Nzambe alobi azana makanisi ya paix ya kimia. Yo mto zangi kimia na kati ya libala na yo. Yo mto zangi kimia na kati ya ndaku na yo. Na eko déclarer lelo. Yamba kimia wana na kombo na Yesu. Yamba bonheur na kombo na Yesu. Yamba grâce na kombo na Yesu. Yamba bolamu na kombo na Yesu. Makanisi mabe etika yo. Soko zoko kate na soko bonde la pona yo na kombo na Yesu makanisi mabe wana elongwa. Décision nino lingozwa ya divorce tika. Mwana oya yaki ko comparer vie na ye. Nakuta na batu mingi bien aimé. Azo regretter ça maman se fera libala na ngakuta na koma ko regretter. Siko nena yeko kuta na penda na lifelo. Vanda place oza bien aimé. Bondela Nzambe Nzamba ko sunga yo. Décision nino ngozwa soke za mabe ozo kanisa ko na Nzambe te tika. Benga biso toko edeo. Toko bondela pona yo. Okobikisa. Makanise ke mema yo osala acte mona okeko ko boma mutu okoti prison. Okome isolé. Tala mwana o makanise mema ki azala isolé. Tanga tika ki ba parents na yakenda ki akoma ki isolé. Nini ozo kanisa? To ve na makanisi na biso, to ve na oto zo kanisa. Ekoki ko détruire biso makanisi za puissant, makanisi za na force. Ozo kanisa wana ke tinda yo sala acte wana. Tango okende kuna, apo osale loko moka mabe o regretter. Obandi ko kanisa, nana tinda kinga na sala makambo yo. Na yeba kate mama Sephora, tokuta na bato bele azomona zoba. Na yeba kate mama Sephora, likambo eloko nini tinda ranga na sala bon. Peut-être l'on va ndako ya ndako ba parents na yo avant lelo zomona ko comme regretter ndako ba parents otika ki mwasi na yo na bana na yo lelo komi ko regretter bango otika musala na yo ya malamu ona ko longwa awa balinginga te awa bwebwe lelo komi ko regretter yango tala makanisi pas se mema ona ba décision ya mabe lelo komi ko regretter yango bien aimé. Makanisi mabeti kaona kombo na Yesu. Nzamba kanisi liyo mabete ndenge niyo mukuzo kanisa mabe. Nzambe na mukana na Jeremia lobi azana ba projet ya malamu ya bonheur pe makanisa malamu pona biso. Makanisi to prospérer. Mais yo pas sofani so mona ke makamozo simba te pona zwa décision pona bota fona sala kisi fona pona zwa mbongo fona boma batu eza makanisi ya mabe. Et comme mona kufa. Longola yango na poko lelo na kombo na Yesu parce que makanisi ke tindo zo décision moko osala acte wana et comme on a bonheur te et comme on a esengote makanisi nyose ya mabe o elati yo etika yo et si ovandi wana ovandi ozo kanisa ka kolobi ndenge eza boye mobali azopesa ngakanda ane ko sila te libalo nazo tika ngo tika makanisi wana tika ba décision wana
église on azo tika ngo tika makanisi wana tika ba décision wana kosambela na kosambela lisusu te nganengeza boye ba passer ba lembisi nga tika makanisi wana tika ba décision wana nzamba za wana te nzamba za kana makanisi ya mabete ye mokaza avandi na makanisi ya malamu wana o mutako ko longolo na kati église makanisi so ela wana eza makanisi ya Satan et cause la jamais en Nzambe. Nzambe azana projet ya malamu pona yo. Yo moko ko bebisa ba projet na te na makanisi ya mabe. Zo makanisi na yo zongisa yango epai na Nzambe. Kanisa lokola Nzambe mona lokola Nzambe. Mwasi kotanga makila amonaki lokola Nzambe. Abikisa maki. Esika oyo komona kezo simba te bien-aimé. Mona lokola Nzambe ko simba na kombo na Yesu. Esika zo mona eza négatif na négatif na négatif. Mona lokola Nzambe positif ezokota au nom de Jésus. Nzambe alobi ke azana projet ya paix. Soko azana kimia te na kati ya ndako na oyamba kimia. Azana projet ya bonheur. Soko azana bonheur te yamba bonheur. Azana projet ya bolamu. Asala bolamu na famille. Maman se fera maladie ezo sila te. Kanisa lokola Nzambe ko sila. Ba problème ezo sila te kanisa lokola Nzambe ko sila. Mosa kotanga makila na oti kolobango. Amona ki lokola Nzambe. Tango asimbi Yesu atamu akama lobe qui m'a touché. Parce que à côté qui na système na pensée na Nzambe, ordinateur a lola e beti. Batu ba ange ba kamwe ba lobi comment c'est possible azoko ezali pamboli mbala moko boy. Azoko bikisa mamo système onana la kisi a côté mbala moko na pensée na Nzambe, ozoko zoate parce que ozoko na pensée na Nzambe te. Bible lobi ke penser na Nzambe eza malamu pona biso mais yozo bima na penser na Nzambe ozo kanisa ndenge kokufa ozo kanisa ndenge ko boma mutu ozo kanisa ndenge ko détruire ndenge ko yiba ozo kanisa échec ozo kanisa ndenge ko simba te non on eza penser na Nzambe te yo kanisa bolamu loba tout va bien en tout cas eko simba na ko bota na ko bala na ko bika na ko zwa kimia na ko zwa sengo na ko zwa musala bana nga ba ko prospérer nyonse ko simba nyonso ke simba na kombo na Yesu. Nzambe asala kaka na oto senga kateme na oto kanisaka. Tango yozo kanisa bolamu Nzamba ko salango. Tango zo kanisa kaka malere ozo mona kaka cimetière, ozo mona kaka muko ba kundanga ikuna yango kokuta nango. Esprit de mort etika yo na kombo na Yesu. Tango zo kanisa kaka libana nga ngai na mbale oto suka kaka na nzela. Yango ko yako komemela yo. Ekesala mela. Tika makanisi wana lelo. Kanisa bonheur, kanisa ne bano bako prospérer. Kanisa ne kimi kota na famille na yo. Kanisa tonga vi na yo na makanisi ya malamu ko tonga vi no na makanisi ya mabete. Tango zo kanisa mabe, ozo tonga ndaku moko oya yo moko monde na yo. Monde ya yo moko yango moni bato baboma kawana yozo kama lobi yango mutu na ende na koboma mwose ko moboma mwana yango mama onde na koboma mobane parce que atonga ka déjà monde moko ba ndako avanda kawana akanisa kango azo méditer yango lelo la kombo na Yesu ndako nyoso makanisi ya mabe yo so tonga na kwesi yango na kombo na Yesu ndako nyoso makanisi ya mabe so tonga na kwesi yango na kombo na Yesu na buki yango au nom de Jésus, au nom de Jésus. Na buki yango na kombo na Yesu. Ndako oyo moko tonga nga na buki yango na kombo na Yesu. Oya makanisi ya mabe. Kanisa malamu. Mosi wana kanisa ki bolamu kanisa ki mabete. Makanisi mabe euti epai na Nzambe te. Nzambe azalaka wana te lelo na poko na lelo na lingi o corriger makanisi na yo. O changer makanisi na yo. O changer makanisi na yo, o longola makanisi négatif, o zongisa makanisi positif na vie na yo. Parce que makanisi oya mabe ekomema o musika te. Makanisi mabe ekomema o musika te. To veye na makanisi na biso nini okanisaka? Makanisi zo kende wapi? Makanisi zo mona nini? Mona musika, mona lokola Nzambe.
Soko koti na penser lokola nzambe omona victoire. Soko koti na makanisi lokola nzambe okomona esengo. Tala mutu azotambola ye moko azoyebisa biso soki boyebaka te nga nzambe na bino makanisi na nga mpo na bino eza ya kufa te. Me yo olongoli makambo nzambe alobi yo te makanisi ya kufa. Makanisi avandi alobi makanisi na nga mpo na bino eza ya kimia. Mais ti lelo comment c'est possible oza na kimia te? Comment oza na kimia te? Makanisi na ngai mpo na bino eza ya bonheur. Yeba lelo ke nzambe ye moko azokanisi lo mabe te. Nzambe ye moko asalili yo shwa ya mabe te. Nzambe ye moko azolinga yo zala malamu. Pourquoi ozozonga na ba pensée ya mabe? Ba pensée oyo ekolelisa yo un jour. Ba pensée oyo ekosala ozala isolé un jour. Ba pensée oyo ekomema yo na échec na kufa. Lelo zwa décision. Soko zwa ki décision. Yako zwa ba pensée ya mabe. Ozwi décision. Que le kola makambo ezoleka boye. Nazoko détruire nyonso. Ozwi décision. Yako sala mabe. Tika. Na ko pesa leçon. Na ko pesa conseil. Na lingi na yebisa yo. Tika makanisi nyonso oyo monike eza mabe. Sala shwa makanisi ya malamu. Okomona loboko na nzambe. Parce que ceux qui ont kanisa malamu ata nzambe na lola akotika akokosa eloko te. Mosa kotanga makila tanga pusana ki pembe na Jésus. Mutu moko empêcha ki azalaki te. Ezaki prière te ezaki kaka makanisi pe alobi. Donc yo makanisi wana mabe ozwa wana ya kosala wana oso sala wana okoki ko changer yango na makanisi malamu. MC sukutu ne na zabwe MC avana bonde la pona yo moko de yo décision binza natiki kindoki natiki kimuibi natiki ko détruire ba vie batu natiki ko boma mabala batu natiki ko okisa batu motema passe natiki mabe natiki ko détruire bana ya batu natiki ko violer natiki esprit ozo elanga ya koboma batu ya kotela batu poison natiki yango. Mais sikoyo na yoki message na poni décision ya malamu parce que moi na office prodige mutate ya ki ezalaki te. Mais makanisi na esusu ayaki ko comparer vie na ye na ya kala na oya koma ki amonike te il faut na changer. Mais yo suis grâce na eko talisa yo ke lelo zwa décision ya kosala malamu. Motema na yo ezaki malade. Parce que nzambe soka pesi message ya ebi. Motema na yo ezaki malade. Motema na yo ezana bakanisi ebele so tongi ndaku na yo immeuble mobima ya makanisi. Lelo na eko buka ngo na kombo na Yesu. Makanisi nyonso ya mabe o so tongi na eko buka yango na kombo na Yesu. Makanisi na yebiso eza puissant. Nzambe ye moko azo respecter on na tour de Babel. Tango batu bavandaki na Genèse 11. Tango batu bavandaki bavani bazo kanisa. Babi to tonga babandi ko tonga nzamba tela lobi likanisi na bango. Likanisi onde basangani. Nana ko empêcher bango. Nana ko pekisa bango. Likambo lo kwa nzamba na ngite na fona kitana détour. Nzamba yebi puissance à makanisi. Satan yebi puissance à makanisi. Mais yo peut-être yebi puissance na ngote. Eza na nguye nzamba teli bango teli lobi bino likanisi oyo na empêcher ba. Mais ce que za likanisa malamu zamba kokoka ko empêcher yango. Satan kokoka ko pekisa yote. Yango mone mwasi oyo likanisi telemeza ki malamu akotaki na penser na Nzambe azalaki d'accord na Nzambe azalaki na idée moko na Nzambe azalaki na bonheur na paix na kati ya motema na ye ayebaki déjà que Nzambe azana projet ya malamu pona nga azana projet na kufate azana projet na bela te atelemi alobi na kokende nazo kanisa na bando kende na simbe na mala na kobika haleluya na makanisi
akendaki ntango asimbi Yesu abiki na makanisi. Alléluia. Ayebaki asimbi maloba na Nzambe alobi oyo alobi azana projet ya malamu mpona ngai lokola ya alobi bongo nga mpe nazokanisa abandi kokanisa kati na ye na simba na biki alobi oyo Nzambe alobi asalaka kaka te selo ba demande na otozo kanisa ayebaki akoti na système ya Nzambe ake asimbi. Alléluia. Ayebaki bien aimé, même Satan ayebi que Nzambe azana projet malamu pona yo, mais yo moko zo kanisa nini. Même Satan ayebi que Nzambe azana projet ya bonheur ya paix pona yo. Même Satan ayebi makanisi na yo o sengaka na ozo ko bondela na ozo kanisa yango Nzambe ko sala. À partir à l'élo, changer makanisi na yo. Banda ko kanisa côté positif. Banda ko kanisa esengo. Banda ko kanisa ya malamu. Zoba décision malamu pona yo pona libota na yo. Na kombo na Yesu. Alléluia. Nine zo kangayo. Nine commission mawa. Nine sukisio motema menga na eko ebisa yo Nzamba na la vandi ayebisinga na ebisa yo ke bonheur eza liboso na yo, grâce eza liboso na yo, faveur eza liboso na yo, kimia eza liboso na yo, esengo eza liboso na yo, facilité eza liboso na yo na kombo na Yesu. Yango makambu yo ifo kanisa na mutu na yo. Hallelujah. Bien aimé na pokwa na lelo. Nalingi natalisa yo lisusu Nzambe wana. Oaye kokota na kati ya motema na yo. Oaye Yesus ko touche motema na yo. Oalinga sepelisa motema na yo. Aza awa. Mona lokola Nzambe. Pensez lokola Nzambe. Soki osali yango kaka na minute esika ozali okomona victoire na yo. Eloko ozomona ngo lokola échec banda komona ngo kesimbi. Place ozomona passe douleur banda komona guérison. Ke na liloba na Nzambe soki na simbi liloba na Nzambe na kobikisama. Soki na ndimi liloba na Nzambe nyonso ke changer na vie nanga na libota nanga. Banda ko kanisa malamu zonga lisusu zongela Nzambe na yo soko tika ki Nzambe zongela Nzambe otika ki ba parents na zongela bango otika ki famille na zongela bango banda susu ko kanisa ya malamu banda ko kanisa ko tonga lisusu vi na yo libota na yo na ye la pokwa na lelo pona ko talisa motema oyo to makanisi ya muto sekenda ki musika e voyage ki musika pona ko détruire na ye ko zongisa makanisi wana et se soumettre lisusu na makolo na Nzambe. Parce que ce qui makanisi ne za mosika okobondela ndenge nini. Ce qui makanisi na eza na kimia te okosepela ndenge nini. Yango na pokwa na lelo na lingi na yebisa yo ke Yesu Kristo aza na posa na yo. Que Yesu Christ alinga fortifier yo. Tika ba décision mabe. Tika makanisi mabe. Tika ba plan ya mabe. Metale la Nzambe. Kota na pensée na Nzambe. Atoza malade. Atoza na ba souci. Ato okanisa ki soki ndenge nini. Me yeba ke lelo. Et sa jour. O Nzambe ayeko délivrer motema na yo. Lelo eza jour o Nzambe ayeko nettoyer ba pensée wana nyonso ya mabe. Lelo Nzambe atininga na yebisa yo ba pensée wana nyonso azolongola yango ya mabe. Banda siko kotonga na kati na motema na yo na kati na ma pensée na yo banda kotonga vie ya malamu
banda ko tonga jardin de ya kitoko pona yo, banda ko construire eloka malamu pona famille na yo. Donc banda ko mona nyonso ya malamu, banda ko mona nyonso simbi, banda ko mona nyonso kimia, banda ko mona nyonso bonheur, banda ko mona nyonso bolamu lokola nzambe. Ce kotika ki nzambe nazo continuer kolobango zongela nzambe. Na pourquoi lelo bien-aimé? Nanga ki lelo na pesa leçon morale. Pona ebi bitumbeza kape mingi na makanisi. Tanenge bibetali sibiso. Oyo nzamba salaka ezaka obiso to senga kate meme na oyo to kanisaka. Donc yebaka partir à lelo nini obando kanisa. Parce que ozo kanisa yango nzamba kosala. Ozo senga yango nzamba kosala. Na poka lelo na yebi ke so yekoli o kanisa bolambo. O kanisa recite, o kanisa kaka ya oye que sepelisa yo. Nazo continue ko répéter koloba. Même si oza malade, ozo mona santé na yo parce que Jésus-Christ notre médecin, nazo nalobelaka nanga makambo ba santé awa, maladie ya nzoto ya esprit ya banini. Atozo mona ba démon bazo envoûté, ozo mona bango zo sentir bango na nzoto zo sentir bango soki wapi. Menga lelo na eko yebisa yo ko kanisa susu bango te kanisa ke nazo bika. Atozo mona maladie ya nzoto boye, ozo mona douleur, mais kanisa ozo bika. Kanisa ozo bika. To mon exemple awa. Pona komi na suka na ina bondela. To mon exemple ya mama oyo. Tanga bande kokende, makile bimaki epe. Mais alobi, akanisi, mais na robika. Pe abikaki. Oyo zo kanisa lelo, ba décision zo ya malamu, lelo, sikoyo, ya onzamba osa. Ba décision, na mito banda okanisa. Banda okasa ndengo zo mema bana na yo, ndengo zo mema mapasa na yo, ndengo zo bota banda kokanisa, banda okanisa ya malamu, banda okasa vi na yo, na mobali na yo, vi ya ndako na yo ndenge zo koma, banda kokanisa malamu, oyo zo kanisa wana yango nzambe akosala. Oyo zo mona yango nzambe akosala. Yo na lingi na bondela pona yo. Nayebi ke so buki olongoli déjà ba pensée négative wana. Na lingi na bondela pona yo. Po ete nzambe akita suma wana eli kolona yo. Et que yo pe koma komona kola nzambe pour o vivre bonheur o pepe o nzamba lobi. Pe okoma ko kanisa kola nzambe pe o sepela na mokili o. Ozo pe kimia. Ozo pe guérison. Kanga mi ceci ko zami nazo bondela nzambe pona yo. Seigneur na pesi o merci parce que oza nzambe na pamboli yo na pokwa lelo. Na talisi yo libota na o lisusu na pokwa na lelo. Nzambe o epusani pembeni na yo. Yobi makanisi na biso nzambe tango tindila kabiso ba message ezali po ete to changer pe to bikisama. Voilà pourquoi na pourquoi na lelo nzambe na eko détruire makanisi nyonso ya mabe o bandeko bazwa déjà avant na kwesi yango na kombo na Yesu. Miri nyonso ya ba makanisi ya mabe o bango batonga bavandi bazoko penser bazoko tonga ya mabe na kwesi yango na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Zambe à partir à lelo. Tika te bakanisa bonheur parce que yo moko lobi koza na makanisa malamu pona biso. Et que makanisa mabete. Bonheur, grâce, kimia, guérison. Et accompagner bango. Et accompagner pe biso nyonso na kombo na Yesu. Seigneur to yebi ki à partir à lelo. Olongisi biso. Opesi biso force. Pe to yekoli. Que au salaka pena auto kanisaka. Merci Seigneur pour na message. Pambola bandeko nyonso balandi biso pe bazwa kimia. Ba o baza malade na déclarer bango guéri au nom de Jésus. Ba o baza na sengo te nzambe bazwa sengo na kombo na Yesu. Ba o baza kimia landa bango na kombo na Yesu. Merci Seigneur parce que ko sala ngo au nom de Jésus. Amen. Nzamba pambola biso
nzambe akanisela biso bien aimé vraiment nakumisi nzambe mpo nayebi ke toza lelo awa nzambe amona biso lola efuta biso toyoki message na biso tobosana te tobatela makanisi ya biso toveye na makanisi na biso parce que ekoki kodétruire biso ekoki kobebisela biso bamakambo na biso tomoni fils prodige ndenge ebebiselaki ye bamakambo esisili ye mbongo aye kobebisa nyonso amoni eloko asala te azongeli papa na ye makanisi deuxième fois azwi deuxième makanisi wana asambelaki te moto ateyaki ye te nde nalobi wana akanisi su malamu donc yo mpe kanisa su malamu keba na badesizio na nayebi ke so bikisami na kombo na Yesu. Nzambe apambola yo, nzambe apambola basi na nzambe nyonso, basali na nzambe nyonso bakoti na pokwa na lelo, nzambe apambola bino akanisela bino, nzambe vraiment apambola mon mari, apôtre Moïse Dido Likenja, nzambe akanisela yo, nzambe apambola bato na nzambe, bapôtre, bapaster, o bakoti na pokwa na lelo, nzambe apambola yo mama na ngai, Mosakolimete, que Dieu te bénisse. Nzamba pambola couple na yo na papa na biso. Nzamba pambola yo ndeko na ngai, sœur na ngai, Tonita ya Lola. Nzambe amona yo. Nzamba pambola yo ma sœur James Anelia, que nzambe amona yo. Lola e futa yo. Nzamba pambola yo mama Clara. Nzamba pambola basi na nzambe nyonso bakoti lelo. Nzamba pambola Belle Biche Mubondo. Nzambe apambola yo vraiment. Nzamba apambola biso nyonso tokoti na pokwa na lelo bato na nzambe vraiment na sepe na komona bino kolo abakisela bino lisusu ya mingi. Nzamba apambola yo papa na ngai Esaïe Saïf. Nzamba apambola yo mingi, que Dieu vous bénisse na mosala monene bozo sala. Ma sœur Gloire, nzamba apambola yo. Mangenza, que Dieu te bénisse. Sœur Godé, nzamba kanisela yo. Nzambe ya Lola afuta bino. Sœur Evie, la fille de Sion, nzamba apambola yo. Vraiment nayebi ke nzambe wana zakati na biso. Sœur Gisèle, papa na nga pasteur Daclo na France, que Dieu vous bénisse mon papa. Nzambe ya Lola afuta yo. Nzambe wana ayeba na kobatela yo. Sœur Alicia Libe, nzambe akanisela yo. Sœur Laetitia, Sœur Mimi, Sœur Bodar Tumba, nzambe amona yo apesa bino vraiment kimia. Sœur Alicia, nzambe apambola bino. Sœur Caroline, basi na nzambe. Sœur Karine, na bande comme susu nyonso bakoti nazo mona te. Nzamba apambola bino, nzamba apambola ba pasteur ya Afrique, ba pasteur Angola, ya Congo. Nzamba kansela bino vraiment. Buteza malamu pona biso nyonso. Nzamba apambola bomoko mboka comme d'habitude neto lobaka. Papa na biso Momo na mama Pauline. Nzambe abakisela bango ya mingi bomoko mboka Belgique, frère Jean, pe bomoko mboka Kin, sœur Lorraine. Nzambe amona bango. Bien aimé to comme na biso na suka. Émission na biso suki lelo awa eke kokanisa mingi tende na lobaka. To ve na ba penser na biso thème na biso ya lelo. Eke to lukate to kanisa mabe to bimisa makanisa musika me to yeba nini o nzamba lingi pona biso to mona makambo lokola nzambe. Lola efuta bino to kutani lisusu vendredi, dimanche to zape awa, dimanche 20h30 kozangisa to kota na programme. Vendredi pe 20h30 to zala toujours pona bolingo na nkolo wana pe nzamba kopesa biso makasi. Vraiment Lola e pambola yo. Grâce na nzambe ekita na libota na yo mto tali message yo mto partager na yebi ke message apoko na lelo ebi na ko fortifier pe ko sunga yo buto za malamu pona biso nyonso na lingi bino mingi na bolingo na nkolo nzambe alola amona yo na kombo na Yesu. Je pense que semaine oyo ba réponse nyonso bande ko zela nzambe apesa yo ba réponse malamu positif au nom de Jésus. Butu malamu nzamba pambola biso.
etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe mama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe mama etondisama na nkembo soki batindi nzembo mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende na eklise etondisamaka na nkembo soki batindi nzembo mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende na la mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela elekela mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela osalaka ndenge nini bakangami bamona loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kundolonga osalaka ndenge nini bakangami bamona loboko na yo